Merci la communauté 3 Exa Production TV. Merci pour la fidélité na bino. Merci na nyonso oyo bozo salela biso. Ndenge bozo s'abonner, ndenge bozo partager, ndenge bozo liker. Merci beaucoup parce que chaque jour communauté 3 Exa ezokola. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Les artères de Kinshasa, Yamukolo Lelo et Bandi. Vous êtes bel et bien sur la chaîne 3 Exa Production TV. 3 Exa Production TV, cette chaîne qui vous fait découvrir la ville de Kinshasa et ses environs. Merci au micro, c'est votre humble serviteur Augusto. Bokota, bo partager, bo s'abonner. Bo like pour na ko soutenir biso. Totombeli bino botali malamu video ya mukolo lelo. Bokota pesa sango na moninga TV eza radio te. Lelo toye na commune ya Gombe. Video ya mukolo lelo toye kolakisa bino situation ya ba vendeur na Zando. Oyo bazalaki délocalisé pour na réhabilitation ya Zando. Tokoti na babalabala lokola avenue du Marais, avenue du Plateau, avenue du Marché, avenue au Congo, avenue du Commerce, avenue Kasavubu. Nyonso wana po tolakisa bino ndenge bandeko bazo se débrouiller po bayeba koliesa mabota na bango. Bokota ya lelo ya sika pesa sango na moninga. Ya lelo ya sika 3 Exa Production TV, toujours pour vous servir. Totombeli bino bolandi malamu video ya mokolo ya lelo. Video na biso ya lelo tobandi yango na boulevard du 30 juin. Awa toza na boulevard du 30 juin na croisement ya boulevard du 30 juin na avenue du Marché. Na droite na biso ezande la grande poste SCPT, Société Congolaise de Poste et Télécommunications. Na droite na biso eza SCPT. Tozo kende vers Zando. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tolobi lelo toye kolakisa bino ndenge bandeko na biso batekaka na Zando. Malgré misala ezosalema ya grand marché, mais ba pembeni bato bazoteka na bango. Yango toye kolakisa bino mukolo ya lelo. Bokota avenue ya liboso to parcourir eza avenue du Marché. Avenue du Marché yango yo. To longwe à partir ya boulevard. Awa tokomi na croisement ya avenue du Marché na avenue Colonel Ebea. En face na biso immeuble eza en face na biso eza Hôtel de Ville. Hôtel de Ville yango wana gouvernorat yango wana ya ville ya Kinshasa.
eza na croisement ya Colonel Ebeyana avenue du Marché. Eza pe na croisement ya Tombalbay na avenue du Marché. Toujours avancé sur l'avenue du Marché. Bokota ya lelo ya sika. Pesa sanguna moninga les artères de Kinshasa ici et Bandi. Awa tokomi na place du marché. Place du marché eza rond-point ya muke oyo ezalaka awa. Place batekaka ba mituka ya sika. Place du marché yango wana eza na droite na biso. Tozo avancer. Bokota bo s'abonner, bo partager. Awa tozana avenue Tombalbay. Tombalbay yango wana tozo avancer. Objectif na biso tokende kolakisa bino zando ndenge bato batekaka na zando. Commune ya Gombe eza na district ya Lukunga. Eza na 8 quartiers. Awa tokoti avenue du Marais. Avenue du Marais na Gombe yango wana. Pour la petite histoire, commune ya Gombe eza na 8 quartiers. Tozana quartier Batete là, quartier au commandement, Croix-Rouge, les Mera, Golf, quartier Fleuve, quartier de la Gare et quartier du Commerce. Awa toye kolakisa bino quartier du Commerce. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozana quartier Commerce na avenue du Marais. Bandeko balandi ya 3 exemples production TV tozana zando. Lelo toye kolakisa bino situation ya ba vendeur na zando. Oyo eza avenue du Marais. Tozo kende nango vers Zando. Avenue du Marais na commune ya Gombe. Tolobi commune ya Gombe eza na 8 quartiers qui sont quartier Batete là, quartier au commandement, quartier Croix-Rouge, quartier Lemera, quartier Golf, quartier Fleuve, quartier Gare na quartier Commerce.
Tozo avancé na avenue du Marais, avenue du Marais yango yo. Awa tokomi na croisement ya du Marais na commerce. Oyo eza avenue du Marais en croisement nango na commerce yango oyo. Toleki tozokende vers Zando, le grand marché. Oyo eza en pleine construction. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Pesa sango na moninga. TV eza radio T. TV eza radio T. Oyo eza réalité ya Kinshasa. Awa tozo kitana avenue du Marais, tozo kende vers Zando. Merci beaucoup parce que boza ebele. Merci beaucoup na ba oyo ba s'abonner sika. Merci na ba encouragement na bino, na ba appel na bino. Merci beaucoup ndenge bozo encourager biso. Tozo kitana avenue du Marais, toza na avenue du Marais botala situation ya ba vendeur na Zando. Après fermeture ya Zando. Mais ba misala ya Zando ezo avancé pe. Nous croyons que bientôt inauguration ekosalema. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na micro, c'est toujours votre humble serviteur Augusto. Na ba oyo bazwi biso na nzela tolobi ke lelo toza na commune ya Gombe. Commune ya Gombe eza na district ya Lukunga. Commune ya Gombe eza na district ya Lukunga. Eza na 8 quartiers. 8 quartiers ya commune ya Gombe. Yangoyo, toza na quartier Batetela, quartier au commandement, quartier Croix-Rouge, quartier Lemera, quartier Golfe, quartier du Fleuve, quartier de la Gare et quartier du Commerce. Lelo toza na quartier du Commerce, awa toza na avenue du Marais. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na avenue du Marais, tozo avancer vers le grand marché oyo nyonso oyo. Toza déjà na Zando yango oyo. Bino moko boko kotala ndenge bato bazoteka à même le sol. TV eza radio T. TV eza radio T oyo eza avenue du Marais. La commune ya Gombe. Sagesse avec un ennemi fort. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Na cadre ya les artères de Kinshasa ya mokolo lelo totambolaki na balabala lokola avenue du Marché, avenue du Marais, avenue du Plateau, avenue de l'école,
na avenue du commerce. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozana avenue du plateau. Avenue du plateau yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko Balandi à 3 Exemples Production TV. Un grand merci parce que communauté Nabiso, il y a 3 Exemples Production TV et Zokola du jour au lendemain. Awa toza na croisement ya avenue du plateau na avenue du marché. Tozo matana avenue du marché. Nyonso poto la kisabino ndenge bato bazoteka na grand marché na biso. Pembeni ya grand marché tellement grand marché eza ya kokanga. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozo kende vers l'avenue du peuple. Tozana avenue du marché. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tokende vers avenue du peuple. Avenue du peuple oyo tobanda kobenga liboso bokasa ekoma avenue du peuple. Toye Gombe na mukolo lelo bokota toza na commune ya Gombe na quartier du commerce. Bandeko Balandi numéro na biso eza affiché. Yango wana eza affiché. Bobenga, bopesa ba suggestion na bino. Bopesa ba remarque na bino. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours pour vous servir les lotoye na Gombe. Awa toza na Gombe. Avenue du marché yangoyo. Nabino bato botika Kinshasa kala. Toye kolakisa bino Kinshasa ya 2024. Toza na avenue du marché. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous nous appelez de partout. Tozo zwa bonne note na ba suggestion na bino, na ba remarque na bino. Nyonso wana po musala ekende liboso. Awa tokomi na croisement des avenues du peuple na avenue du marché. Avenue du peuple eza oyo tobanda kobenga liboso bokasa. Toleki tozo avancer kaka sur l'avenue du marché.
Nasima, il y a avenue du marché, tout ça les bino avenue de l'école. Avenue de l'école, bota la situation, il y a ba vendeur na avenue de l'école. Toujours na Gombe, Tolobi, Gombe, et ça na 8 quartiers. Ba 8 quartiers, il y a commune, il y a Gombe, Yangoyo, tout ça na quartier Batete là, tout ça na quartier au commandement, tout ça na quartier Lemera, tout ça na quartier Golf, tout ça na quartier du fleuve, quartier de la gare, quartier du commerce. Tobo Sanité, quartier Golf. Beaucoup s'abonner, beaucoup partager, beaucoup liker. Vous êtes en train de suivre l'émission Les Artères de Kinshasa sur votre chaîne 3 Exa Production TV. Awa, Tokoti, avenue de l'école. Topesi Mukongona boulevard du 30 juin. Tokoti avenue de l'école, toujours Kitanango vers Zando. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Toujours kende vers le croisement de l'avenue de l'école et l'avenue du commerce. Tolobi, toza na quartier du commerce. Na commune ya Gombe. Toye kolakisa bino ndenge nini bandeko na biso batekaka. Après fermeture, il y a grand marché. Bokota. Na bandeko oyo batika Kinshasa kala. Ba oyo batika RDC kala. Boko vivre en image quartier du commerce. Ah, comme un croisement. Il y a avenue du commerce na avenue de l'école. Wana eza galerie du marché. Galerie oyo tozomona ya molayi wana babengaka yango galerie du marché. Tozo avancer vers Zando sur l'avenue de l'école. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer vers Zando. Toujours sur l'avenue de l'école. Bandeko Balandi à 3 Exa Production TV. Toujours pour vous servir les lotoye Zando. Denge boko komona. Oyo eza situation actuelle. TV eza radio te. Pesa sango na moninga. Vidéo ya sika ekoti na 3 Exa Production TV. Au micro, c'est toujours votre humble serviteur Augusto. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Tozo kende vers Zando. Nyonso kaka po to lakisa bino situation ya mukola lelo. TV za radio te. Toza na avenue de l'école. Avenue de l'école, quartier du commerce.
na commune ya Gombe. Toujours avancé dans l'avenue de l'école. Toujours kende vers Zando. Toujours dans l'avenue de l'école. Beaucoup s'abonner, beau partager, beau liker. Toujours sur l'avenue de l'école, dans le quartier du commerce, à Gombe. Awa toza na Zando. Oyo nyonso oyo ba vendeur oyo bazali na kati ya Zando oyo ba délocaliser pona misala oyo ezosalema na kati. Bokota bo s'abonner, bo partager. Tokotaki pe na quelques galeries. Tokotaki pe quelques galeries pour tolakisa bino. Oyo nyonso toza na kati ya Zando. Soki okei tout droit obimi na Bokassa. Soki okei tout droit okei Bokassa oyo bakomi kobenga avenue du peuple. Soki okei tout droit na couloir oyo okokuta couloir oyo ya bakambiste na Zando. Couloir ya bakambiste na Zando eza tout droit na direction oyo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Zando ndambu eza na commune ya Kinshasa, ndambu na commune ya Barumbu, mais ngambu oyo toza na Gombe. Toza na Gombe na quartier du commerce. Bokota bo s'abonner, bo partager. Pesa sango na moninga. Ya lelo ya sika. TV eza radio te. TV eza radio te. Tokotaki pe ba galerie po tolakisa bino ndenge batekaka na Zando. Merci beaucoup parce que boza ebele oyo bozo landa biso. Boza ebele oyo bozo commenter, bozo partager. Bozo benga po bo pesa ba proposition na bino na ba suggestion na bino. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos encouragements. Bozo Landa 3 Exa Production TV. 3 Exa Production TV chaîne Oyo Ezo Laksabino Kinshasa ya lelo. Eza Kinshasa ya lobi elekite mais Kinshasa ya lelo. Toza na 2024 botala image ya Zando ya ngoyo.
kisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni ebeke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi awa tokomi na croisement ya avenue du marché na avenue du plateau. Avenue du plateau yango oyo croisement na yango na avenue du marché. Commune ya Gombe eza na district ya Lukunga. Commune ya Gombe eza na 8 quartiers. Quartier Batetela, quartier au commandement, quartier Croix-Rouge, quartier Lemera, quartier Golfe, quartier du Fleuve, quartier de la Gare, na quartier du Commerce. Awa tozana quartier du Commerce, avenue du Plateau. Tozana avenue du Plateau. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tokomi na croisement ya avenue du Plateau na avenue du Commerce. Croisement ya avenue du Plateau na avenue du Commerce yango wana to avancer to leki yango. Soki okei na avenue du Plateau tout droit okende kobima boulevard du 30 juin. Nyonso oyo tozana Gombe. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Trois Exa Production TV et lelo kolakisa bino Grand Marché, situation ya ba vendeur pembeni ya Grand Marché oyo eza en pleine réhabilitation. Awa tokomi na croisement ya avenue du Plateau na avenue au Congo. Oyo eza avenue au Congo. Soki okei na au Congo tout droit ndenge tozokende boye okende kobima mama yemo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons
Toujours avancé, toza na avenue au Congo, na Gombe, na quartier du commerce. Na baoyo bazwi biso na nzela, tolobi lelo toye kolakisa bino situation ya bavandeur na zando. Bokota bo s'abonner, bo partager. Immeuble oyo tozomona liboso na biso eza direction générale des impôts DGI, yango wana eza na croisement des avenues au Congo na avenue du Marais. Direction générale ya impôts eza na croisement avenue du Marais na avenue au Congo. Toujours avancé. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Toujours kende vers la fin de cette émission. Mais tokokaki kosilisa émission oyote sans pour autant que l'accès pe situation à bavandeur na avenue du commerce. Yango wana tozueli yango à partir ya croisement ya commerce na Kasavubu. Awa toza na croisement ya avenue du commerce na Kasavubu, yango wana botala misala apparemment eza aux arrêts. Tomoni ouvrier ata mon côté. Apparemment misala etelemina non. Awa toza na croisement ya avenue du commerce na avenue Kasavubu. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Awa toza na avenue du commerce, botala avancement ya misala yango wana. Misala ya oyo bazo sala ya avenue du commerce yango wana. Awa toza na avenue du commerce. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission. Toujours avancé na avenue du commerce. C'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta tire.
Merci beaucoup parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Merci beaucoup pour na ba remarque na bino, merci beaucoup pour na ba encouragement na bino. Merci beaucoup pour na ba appel na bino. Les artères de Kinshasa mokolo lelo tozalaki na ngambo Gombe na quartier du commerce. Oyo toyaki kolakisa bino situation ya ba vendeur ya zando oyo bazali délocalisé pona misala oyo ezosalema na kati ya zando. Merci beaucoup ndenge bolandaki yango na bokebi nyonso. Les artères de Kinshasa ya lelo esukeli awa. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima. Ciao. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retourne